baya te barata. Donc soki oye te jour eza roi fin du monde. So oye te olela na ndako linga ta fin du monde ekute yo kuna. Ndako. Nous avons ta qualité. Bato bona biso mulungi na salle. Linga eloko eza classe. Akose la jour na date na heure makambo te. Pe place événement eza bakose ro makambo te. Osakana na basale. Osakana na basale. Osakana na ba décoration. Olapa. Bozo ko accepter que bato babenga bino leopard parce que babi lelo charge ya cinéma ya Congo eza bino SB. Bozo accepter loko ndenge wana babi coupe du monde tokei mais na ngambu pe ya cinéma coupe du monde yango aussi la zozo charge. Est-ce que bozo accepter charge wana? Maintenant bato bandimi babenga biso biso mo to mi bengi te. Bato ne bandimi babenga biso pourquoi pas to boya. To équipe nationale, to équipe makaso équipe coupe du monde. Dès parce que biso memi des dates ba mort. Donc yango to asimango. To équipe nationale. Mbule ebeta te. Mbule ebeta te. Et là tu dois les à jour mbule ebeta te. Et puis ça va chaussure. Tu dois partir mbule ebeta te. Mbule ebeta te. Et là le là tu dois les à la jour wana. Ce sont mbule ebeta, mbule ebeba batout. Pour majorité de bon ta bloc à porter. Majorité ba. La main importée. Son mbule ebeta ta koton. Zambega. Donc comment on va faire Egola? Bagaulois va s'occuper na bagaulois, bagadiato va s'occuper na bagadiato, mutute aya na makambo baninga. Ok nango bongo po makambo yango meme bato babuzo ba mwa mingi. Makambo yango nezo meme bato babuzo ba mingi na ba manke ba respect. Di quoi te soki na cocher ba bakuk na ju makambo, ba bakuk ba yo soutenir nga. Pas question de soutien na lobby abakuk soki nani place ozali mam sacha bino bozara awa. Ça veut dire motema ezaka ya sila eza mitema mibale te. Et puis na nzoto moko ezaka na mitema mibale te. To boyi makambo ko kabulaka na bato ba fanatique oyo. Zo porter biso rien, kaka ben politesse na ba reconnaissance. Alors tolobaki na likambo etali ba production ya SB ba spectacle oyo ezo faire déplacer bino parce que il est mentionné Sila Bissalu avec son groupe avec son groupe, donc ce qui veut dire ba poulain ya SB o ba kozala ba faire partie mais tout le monde qui otolobi to kamwe soudainement comment tonton biscuit na biso akoloba te et puis ba biscuit aza yo moko te boza mo ebele mais parmi bato batiaki ka na kotuna ba question na kobenga na ko se déranger babaki tonton Molien pourquoi alobi te est-ce que aza déclassé est-ce que aza akozala te na kata spectacle yango ou comment leo kwa tozi occasion oyo toyeba na miso ya bato tu bakolanda biso koloba te eloko te okoloba no bete mokei okoloba mpe otikali mais na participe na nini na bashort na biso élégant na bacasquette yango tozalaki de biscuit tolataki yango ngai na gaitan iseka na pesa ye mbote place azali na koloba tomonaki gaitan ye mo moto alobaki parmi na babiscuit nyonso peste mpe alobaki te motekende oyo eloko te donc eza nango ma grave te yana babika koloba te koloba te eza nango eloko te okoloba mpe okei te okoloba mpe okei okoloba nango mpe te okei mpe ya nango eloko te kokende te kokende te eza grave te boyeko eza tv kokende te kokende te eza grave te par rapport ya carrière par rapport ya ancienneté mpe toloba na kati ya s yo na nini aloba oyo mpe oka bakokende bakisaka lokumu na biso totikala mpe omona yango te
eza tomona bamisu bapesa exemple na émission otosala na bake bakolobi te bakokende te en tout cas na ntango ya bacommentaire wana nasekaki yo mema bango ozongisa boyetika yo mema bango kasi atuka bolimbisa makasi ebombaka kaka nazongela émission na mpona otala bacommentaire bakomata ti lelo zengi ya journaliste pena zoba kasi yo mema bango kasi botika sila kimia wana aza mama biso toza bana na likambo mpe bato nyonso bakendaka te botika ndako yango boso bamiyiba koti po toza motema mabe makasi na mboka oyo balingi biso te toso toki biso nyonso ndako etika esiko opambaka bayoyiba biso ndako bao bakende lokumu na biso kaka bao mpe batikala mpe ka lokumu na biso oso okebe okesaka fierté ya mboka na biso fierté ya sb omoni yango te yango abika oyo bakende nzambe azwa lokumu oyo mpe batikaka nzambe azwa lokumu bavoyage eza ebele basurprise eza ebele eza kaka teke non ya Paris na Belgique te bavoyage eza ebele ngai na ebeteli yo toto irano tolemba tolemba tout en général bato bakolemba baavion olembi na mema baavion obaye na bino c'est question bato bazala presse te bazala mitema moto te alobaki na nga moko na nga nazala presse te me nanaka près donc en tout cas ngai nananga presse te naka près donc bato bazala na bango mpe presse te bozala mino kaka kime motema moto te po bavoyage ekoya nango bato bakokende bakolemba koma ona mama bitenga na okende na mama bino basala botia na mino bato mosusu omoi nde ekoma bakende malamu lokumu ezaka ya biso ya sb na mama na biso na manager na biso tonton ya bebe yali lokumu eza ya biso esisinga na maloba kozwa réflexion ya Molière oyo même na musique ebele bakoka kosupporte ntango te omona longwe na ye omona le mosusu akomoloba n'importe quoi mais allez-y comprendre que Molière azoloba ngo avec calme donc eza très tranquille ya koloba ngo clair que ata bandeko mosusu bakei eza mpona lokumu ya ndako na bango ça c'est grave yango wana sikoyo bamiso nde lobi alongaka mpo akeka poto te kaka poto okete yango longwe na terme moko toloba korate soki nzoko likwa likelele ti so okete likwa likelele sa yango wana peut-être so okete mpo bake Paris na Belgique oso so bagrand monde eye ntango yoki oregrete na nsima na vie patience eleki nyonso bafo ozalaka motema ya kokita place ozali melanuka ya mai jo ngonga no ebeta nzambe akoeleve yo kaka wana bakokanga yango te donc na biso toyebi na biso mwa makambo ya nzambe mokie namona nyonso mokili ya normal na bakour tokutana na bafamille na baquartier na makambo na biso mo personnel namona nyonso ekomelanga eza normal to na comprendre daya ke nakozala mosu naobelisa motu nakosatendre akobika kokufa nde natambolaka boye na mokili bakokango mpe innocent boyebi tokesana mpe prison nde mpoza mpe boye mosu na ta ya dernière minute olali mpo lamuki osuki abeleli boya nde nini bongama yo mpo okende makambo ya nzambe ya ndenge to na comprena nakendaka baeglise nazwa temps bapena basala nzambe oyo balandela ngai to basplikaka mambo ebele na comprendre mambo ebele namona eloko ekolekela ngai te eloko moko ekoshoke nga balinga basali boye nga nasali boye te balinga baomonana trop na visibilité na monde ya visibilité nga naomonana trop te non nakomomona nyonso si babeti yo 12 po 12 mpe ezalaka nango autorisé na monde ya art monde ya art kaka te ata na famille mpe ndeko moko bakoya boye abimisi bilo basala bino nyonso boye biloko bamisu mpe bablokele yo eza kaka na monde ya art te na bakartier tomona yango na bafamille na biso mo tomona yango na baekole bauniversité na ekiri bokoyoka bosalika moko boye bino tu boyokana me ela masa moko te tobetaki ngai na 12 eza partout si babeta 12 na SB tosola pembe eza sans polémique tosola pembe babeta déjà 12 mpe na SB mpe ezalaka makambo eyaka eza na monde ya art babetaki SB kaka mosantu ekomi oyo église par rapport à quoi kuna mabe ezalaka te bato bayinanaka te koswana kodiskute ezalaka te kuna nyonso malamu no babeta Molière 12 na SB te mpe 12 na nde na sanso na explikele wana mpona kutananga nango te yenga
na rôle moko ezalaki ya yo boye obongisa ye mpena bilamba oyo ya mpena tournage boye babi te tonton yo lelo su te balie monoko okomprendre menake baremplaçaki mpe mutu Ah, mosu yango wana te ezalaka nango mpe bon. nayebi nanga te nayebi te vraiment ye nga na explique nga nyonso namonaka eza normal nzambe abe tokumisa bacirconstance nyonso ya mabe na ya malamu monde art ezalaka mpe oyebi na bilamba oyo tourne te ezalaka nango oyebi monde art nde kendaka koboke monga fula bangenge oui omati ofuti mpe ya transport na propre mbongo no papapapapa eke nde naoke tournage na osala boye na ozonga boye okope ale mpe tournage bando oyaki mpe otourne mpe tozongi na biloko no wi ezalaka nango na sansa bongo nde ba 12 bona kutana nango me na expliqué na sb vraiment nandimi te ezalaka nyonso bien planifie makambo to eke bongo ezala mpasa ata 2 à 3 tableau osala kaka totobaki amour ezoreni na sb mpo ndongo olobela yango ndenge kuna église catholique toloba kaka maison mare ezalaka déjà bato wana mama na amour na kaka sb bolanda ya bino te bato bayaka libanda balobi batie kamera pelisa bando loba non amour merenyaka nango oya bana mama moko to nde mama na biso alingaka biso nde mpe biso na biso tomilingana amour afoto toya nango libanda tosala yango ndeni babebe babangaka nde sb babi sb soko oli otondi te oyiba okuna forme kuna essence kuna donc fo lia otonda mpo ya sb surtout mpo ozala pembeni ya sila lisusu fo ozala mwasi ozala mobali okutana na batonton moliere design baguti ebetami na makolo awa nayebi te so cameraman akobendela biso baguti ebetami na makolo awa barelax ezali oye mpe na basi bokokuta banaomi lokwa bamishu mbembele donc folia mpe otonda bagrâce fita mponi grâce aoyokana mpe te grâce omwana te aotourne tourne basi naza na tournage naza na tournage filme oyo tosila tourne filme oyo ezobanda oyo bazali naomi baza baotourne équipe mobimba équipe nationale baza na bango baotourne mo sb pene etika bato baéquation bato balingi koloba mpe mwa mingi omona moto amonani te 3 fois te boye polémique eye balingaka kaka bato bazalaka kaka ndamona kala bafilme nyonso poso filme oyo esengi nango oyo te efo monana kaka oso filme oyo esengi bakotia oso esengi te bakotia te eya teke so batia te na filme oyo se kwamona ndako te na lokuta bimiaka mpenaki naomi mobulu na sb makambo eza tout ça omona ozoloba bokutana na makambo bino boyamba biso bokutana vraiment telefone déchargeaka tonton yokana nwawa kasi fita ye naomi ye ya makasi ma oyoka yango vraiment fo mamsie moko sbm mamsie moko na lokwa filme ya komani sb cela veut dire sila bisabi sb eza nango ye moko moto azalaka na bato tomoni bamanager na biso yani baza pembeni na ye bato baza ebele ebele bamama ya biso zozola inde baza pembeni na ye donc bato baebele oza vraiment ebele so totanga bakombo eolala pamba baebele. merci beaucoup tonton Richel Molière oyo tozalaki naye moko ya lelo azosola kitoko tolobi awa tozosola sb tosala bakombo ya bato te toboyi bainsecte tosola maison awa eza masolo ya famille tosola kaka ya biso tobona biso te bovandelaki tel 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 te tolobi kaka oyo ya biso en tout cas esali plaisir ebele na china rambo esali plaisir na mama elimbizi esali plaisir na mama zozo na inde encore une fois mama lisi abakouk mama françoise abakouk na bosani te mama mireille abakouk boza ebele 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 okolanda tonton molière na bosani mpe te mama salima na belgique elongo na mama mina lutama 4 fois mare bolandaka biso bolingaka tonton molière ela alobi makambo ya voyage eza mams akoki kozala to comme mpe akoki kozala te ezodépendre na mams akoki koloba tu comme mpe akoki koloba te elobi te ke akokende to akokende te te en tout cas merci na éclaircissement namiyoki soni par rapport makambo oyo nalingaki mwa moke kotalisa na banégocie eki ete logique mais voilà l'éclaircissement tonton molere aéclaircir biso
tonton Molé tokomi okende biso na shit alors nayebi te par rapport à bapréparatif ya baévénement balobi boza trop pris est ce que baévénement déjà boza na cadre préparatif to eza ndenge nini mpo bino mpe badate ekomi kale le 16 déjà awa baremise ya batrophée tomoni mpe opostaki bato mpe bavote baya ebele mpona remise na yo mpe na ngambu na yo. Oh, le 16 avril, donc jeudi, non? Pour les je crois, nous a vendredi. Et donc, semaine prochaine, Marambeza Namboka. Tant que Marambeza Namboka, Marambeza Namboka. Lelama, problème nde mpe yango wana. Donc, jour on a reçu un athlète, la chef de l'État, on a férié. Mais oui, quand on a férié le 16 avril, le tic à la journée, mon encore rapport à férié à SB. Donc, tout ça, il a rendu férié dans le Congo. Pour le 16 avril, Egoïnda. Quand on dit Egoïnda, Egoïnda. Pour le battre, on passe. Il est mon ami. Bino bolandi bato bolandi ka bato nyonso basala bokopie tout ça tokota na polémique te ezaka nde bato balobi. Bon, kolanda to kolanda te bakolo ide bango bameyebi. Kolanda to kolanda te bakolo ide bango bameyebi. Kolanda tokolanda biso ide bato sikoyo esala likambo nde ekoyeba sikoyo différence epesama yango wana nde bazali bakolo mokolo ide nde yeba koprépare eloko na ye ke motu ezaki ayokaki esala osala yango mbangu moko mpo nini nabimisa yango mbangu bango batikala nsima po ntango bango bayebima lokola ke nayibi ya bango eza nango bongo te sikoyo bakolo ide nde baye na ide na bango baosala eloko na bango donc esp ye osala nde sikoyo eloko na ye oyo abanda kobeta masolo na soki banda 2024 2023 oyo manager na biso bebe ya napesa baide nango olanda sikoyo ezomonana sikoyo oke liboso na kokoma te mbangu pema bawela bazanga bilo nyonso baprépare yango malemi ate ezwi yo 10 ans po ebaka koprépare osalaka te bato bamonaka ke non asali likambo mbula mpe ebinga yo maintenant na moma mbula avril ya mwa mbula avril ya donc eza mwa oyo eza buto kolemba mbula okamwa nde babile 16 na bino mbula ebeta te elonga na okamwa phénomène nini nde nayoki okanga na mvula elobi bango me elobi nzambe te me mbula mpe bakanga na bango elobi bango me elobi nzambe te tomona mpe mbula mpe babloka mpe mbula ebeta mpe te me mbula ebeta te mbula ebeta te elateli wana eza jour ya mbula ebeta te ebebisa bachaussure loka baparti oyo mbula ebeta te mbula ebeta te elateli ekozala jour wana soso mbula ebeti babiloko ebeba bato te po majorité baolata biloko aporte bilamba ya importe so mbula ebeta ta kotongo nzambe kaka so mpe na mbula ebeti ntongo yana obeka problème te mambo nzambe kaka bino nde boexagéré bongobenga ba Jean Marie Kasamba baparin okendango mosika ekomi makambo international balobi tv5 monde ekozala en tout cas sbp bokokela baninga mawa te mongo mpe boyokanaki bongo te quand même ekende mpe bongo te epo ebake mokolo likambo na likambo na ye mokolo likambo na likambo na ye ndenge oke wenzoki moko abeta lisolo na mesa mobe mama nga nalinga alamba boye nalinga alamba boye yo yoki abolinga alamba boye voisin na nga alamba biloko fo nakende nasomba mo nake elamba oyo elamba pe ntango oyoka koto esoki beta biloko tolambi lelo tonga na fute na sisa oyoka ide bien te na weli oyo alamba ya ngai polisi ya biloko mabe na guna bango te bongo te tonton kuna bango te biloko mabe na guna bango te siko bato baprépare bien te eloko esenga ifo koprépare yana bi ata likambo ezwi 10 ans malemi mbeka nde oprépare ngo ekoka mais soki obosala likambo mbangu osala mpe esila ye bien te alatika atika alataka batailleur na salle ongongo ebesika so eza te olanda ebele bayaki na batailleur na salle bokende ofuta bambongo batailleur ya bato saki sila te moto atindaki bato bakende batailleur kasi mbangu elamba esili te yaka kaka tokende baya na batailleur na salle na bamashine c'est grave hein azomituna mams
aie pitié de nous. Parce que yo na bango barobe babiloko moko oyaka nango mam ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. oza na baévénement mibale lisusu libanda mboka sikoyo oyo ya le 16 awa soki olati makasi soki olati makasi nazobanga mpona le 23 na le 6. En tout cas aie pitié de nous mams tonto molere déjà yayo mpe oyuti kaka nzambe kaka totalaka likambo eloko yanko eza na honte totalaka nzambe asungaka oyo emonaka tolataka mpo tobongisaka nzoto bazala makasi jwa e wana ya na nde maproblème fo ozalaka nde makasi bato bazala na bango nde makasi mpe bato bazanga bameka te mpona kokomante mpona kotala mpona mpe ya kofinga bakozaka bafinga na bango panso afinga na bato na soni soki bakabine kotoya mine ekangaka 20 fo misombela azala bien avant fo misomba azala bien avant bozo koaccepte ke bato babenga bino léopard parce que babi lelo charge ya cinéma ya congo eza bino sb bozo accepte eloko ya ndenge wana babi coupe du monde tokei me na ngambu mpe ya cinéma coupe du monde yango osila azozwa charge est ce que bozo accepte charge wana maintenant bato bandimi babenga biso bon biso moko tomibengi te bato nde bandimi babenga biso pourquoi pas toboya yango to équipe nationale to équipe ya makasi oyeke coupe du monde nde parce que biso omemi de date mbala moko donc yango wana to asimi yango to équipe nationale otikali mpe bato devoir batya date wana nde nayebi te otya date bon nga ekipe na wanga te osala na bino bomoni botya na bino bo date ya mpona ya biso wana sb te date ya mpona bato nyonso te osepela tieni date makasi na wanga nde sona bafani na nde bosomba babie otya date ya pome te pome eza ndenge bafani na biso nde bazokoya victime bafani ya bato yango nde toloba oboya victime ya bafani par rapport bango yango oyo oyo eza analyse te naboyi tonto ekoma olobisaki ye mingi tika tonto avanda tokokoma ngo affaire egola bagaulois basokipe na bagaulois bagadiateur basokipe na bagadiateur mutu te aya na makambo baninga tokokende yango bongo mpo makambo oyo yango ekomema bato babuso bamwa mingi makambo oyo yango nde ezomema bato na buso bape mingi na bamanke barespect dikwa te soki na accroche babakuk nazwi makambo babakuk bayo soutenir nga pas question de soutien nalobi abakuk soki nani place ozali mamsa atiaka bino bozalaka awa ça veut dire motema ezalaka ya sila eza mitema mibale te epuis na nzoto moko ezalaka na mitema mibale te toboyi makambo kokabulaka na bato bafanatike oyo ozoportele biso rien kaka baimpolitesse na bairreconnaissance tonto toki na biso na kochize mpe na kosilisa toza na le 16 toza na le 23 toza na le 6 juin e na nyonso oyo surtout beaucoup plus na baremise ya batrophée première édition message nini okopase na bafanatike na yo epuis na babakuku tu oyo bazozwa ta ya kolanda biso lelo omona tonto molière azozwa trophée azozwa na bamérite na ye par rapport à ya s événement ezalaka moko le 16 avril banda ane oyo ebandi événement naka moko ane oyo ebandi bandaka ne le 1er janvier ti tokomi na avril événement eyakaka moko oyo mokili bandaki kozela le 16 avril yango ezokoka daya soki dans 5 jours à 6 jours le 16 avril ekoka tout le monde a besoin koparticiper na soirée na biso aréserve de la place na ye babillet na biso ebandi 170 50 donc somba billet na oyo omona bastar na oyo omonaka na tv oyo miso omonaka na mosika okanga na bango foto oseka na bango elongo ota mpe nde baliaka kasi omona biso nde toliaka na scène omona so nde toliaka live bon ça veut bien bovanda esika mo mpe pomme ndeka baoklasse biso mais tozalaka ensemble biso tozalaka na salle moko susi nanga eza bovanda pembeni te tovanda esika moko mpe so tovandi mpeka esika moko te tozalaka même salle quand tokanga photo en famille biso tout tozala ensemble quand topesa ambiance ya famille biso tout tozalaka ensemble bosomba babie na bino déjà boreserve baplace na bino mpo donc baya te barata donc soki oye te jour eza kwa fin du monde so oye te olela na ndako linga ata fin du monde ekuta yo kuna ndako
tonton makambo yaka le 16 bafano balingaka Hussein Molière pour réserver la place na ndongo mpona ngai bomona nga live américain perdu kongo mi kobenga ngai biscuit batia ber ber mipupa na pesa mbote donc Molière yeyo oyo kaka tozela bino toloba mingi yaka mpasi na mbanga jour oyo ekokaka akosela jour na date na aire makambo te mpe place événement ezalaka akosela makambo te kosakana na basale kosakana na basale kosakana na badécoration olapa Tonton Molière olobi nabi kaka ena bosakana na basale bosakana na badécoration bolapa bolapa wana mams nyama na etumba aigle te pomba scène éclairage public omona ye moke na mboko wana ekanga éclairage public omeka te wana éclairage public oya motu monene na mboka oyo nzambe kaka apesaki balongue vie po bolukela mokili ferie bima te en tout cas etikali jour moko mémorial le 16 avril etikali jour moko mémorial na mboka na biso ekozala ferie jour oyo sila asilisaki dossier oyo etali baédition ya baremise ya batrophée tika tonto bambote na batutu balandi biso epuis soki tobosanaki eloko moko message moko akopase na batutu balandi biso message yaka moko kaka mpona bandeli sur le 16 avril les abacoupe baange adorable ya mam sisila bisalo baange adorable ya babiscuit na babonbon pour réserver la place na bino babiso tosalaka eloko moko te kenon ya quantité te mais tosala qualité biso tozalaka qualité bato bona biso molungi na sale olinga eloko ezala classe osomba babillet na bino j'espère ke boyebi makambo tu oyo batiaki place batiaki bapre ya billet so bokoti botangi makambo wana tu bomona place babillet etekama makambo tu tosepela tomona bino nde tolingaka bino bambote na napesi na famille na ngai famille mulolo famille mesongolo na papa na ngai gaston mulolo apesi mbote na Sephora mafuta linda swana na États-Unis mama na Gracie na Fiston Junior Nemi binda champagne petit frère na nga propre wana lipasa kwa atika ya na été Azer King Mesong Keren Longo apesi mbote na Beni Kader Jema Mulolo Isaac Mulolo Didi Stone mwana suka papa na famille mobimba Yvonne Mulolo Sylvie Metakaza mama na Joyce na Blebe Lionel Masambia Adi Masambia Miradi Masiamba Linda Alien napesi no mbote na mama ne Yvette napesi mbote na Bemi Pupa mam Cecilia Bisal mama aza na grand cœur ya bana na ye oyo alingaka biso tu ndenge moko napesi ye mbote nzambe apesi ba longue vie nalingaka ye vraiment mama ye moko ayebi o mwana o nalinga wana dehors ya bafilme nalinga wana dehors ya sp nga na mwana famille Bisal na kati ya famille Bisal likambo na nga likambo ya famille Bisal nalinga ko ba gauche droite te yo vraiment mama zozo na inde apesi yo mbote taylor mokende na kati ya paris shogul munongo garçon noir Kevin est international big manager na peso mbote tonton Yann na peso mbote bébé Yann merci tonton merci beaucoup tonton Molière merci beaucoup na bino tout bozalaki na disponibilité ya kolanda biso et merci mingi na bino ndenge bolaike bopartage bosepeli na émission oyo bolemba biso te nous serons là le rendez-vous est prise le 16 avril déjà tokozala wana biso tout mpona kosoutenir événement na biso babi première édition ya SB Award réservé place na yo talobi 23 billets kaka ya pamba etikali wela lombango ozwa espace na yo ya bien oyo okozala vraiment très à l'aise molunge te kaka nde toto alobi bomona basalme oyo eza mama na libaku sila azobeta bato libaku pene na ne oyo bato mosusu nayebi te soki bakozwa ata pongi e tolobi coup chapeau à tous les abakouk oyo baza connecté focus na bafilme na biso boconsome bafilme oyo eza na plateforme ya SB toza déjà na décurse eza ya première et deuxième épisode bientôt ezokota
et puis dans les Abakou film bien ezali wana la fille maudite oyo ezosila déjà bientôt makambo ya kitoko yali bapopérative mpe ya kitoko yali tonton molera kolemba te koya kosepelisa bino kaka ndenge asepelisaka bino. Merci encore une fois na mama Zozo na Inde, mama Elimbizi, mama Afi Mayemba, mama Kitoko Justine, mama Claudine Inès, mama Lucie Abakouk na bino nyonso oyo tobosani bakombo et toza toujours na bino na motema pour continuer pour s'abonner massivement à Congo Pro Télévision ainsi que na Clé Média Télévision. Merci, tout le monde prochainement. Bye bye. Il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.